Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga. Na elelo so liboso na bino koyeba kobakisa kaka un de plus na oyo boyebi. Na yebi ete boyebi me nalobi kaka na yaka liboso na bino bandeko na mpona koyeba kopartageaka koedifiaka mwa moke kati na bandeko na biso. Ni lelo na ngaki nalobela bandeko na nga lelo nazolobela likambo mingi ba conséquences oyo elandaka biso na nsima ya bokabwani. Ba conséquences oyo elataka biso na nsima bokabwani, ba conséquences oyo tokóma koregrete bien kopeye yango cher na nsima bokabwani. Ndeko na nga bokabwani ezali malamu lokolo lolenge mpe ezali mabe. Bokabwani ekomaka malamu soki bokabwani na ndenge ya malamu, soki bokabwani na ndenge esengeli kokabwana oyo nzambe asengaka biso. Bokabwani ya lolenge nini? Ndeko avoyageaki akendeki voyage, ndeko na biso abalaki akoma bipai mosusu, ndeko na biso alongwa awa akoma kovanda na ngambo mosusu, ndeko na biso avandaka biso na mboka akoma na mboka mosusu. Wana ezali bokabwani ndeko na ngai ezalaka mingi pasi ezala na bakonsekansi. Paske bokabwani nyonso ezali na kati na nzela malamu ememaka nango pasi te, ememaka minyoko te, ezalaka pe na problème moko te. Okomona ta likambo ezali na solution paske bokabwani ezalaki na ndenge ya malamu. Kasi bakonsekansi mingi topeyaka tango bokabwani ekomaka na lolenge ya mabe. Ndeko na ngai soko omoni bokabwani ebandaka na mokili oyo ezalaki bokabwani ya nzambe na moto. Tango Adam na Eva basali mabe epesi bokabwani bango na nzambe. Nzambe atikalaki na bonzambe na ye, me Adam na Eva bakende kokota na kati na pasi. Lelo soki nalingi nalobela mingi bokabwani ya Abraham na Lot. Mingi tolobaka ya solo bokabwana Abraham kuta akabwana na Lot. Mingi ba pasteur ba utilizaka mwana keno soki toko yokana te tokabwana na biso. Lot pe akabwanaka na Abraham. Okomona mingi kaka mwa likambo te. Même na kati na makomi Lot akabwanaka na Abraham, Lot akendaka na ndenge na Abraham patikala na ndenge na ye. Kasi lelo na uti kososola ete bokabwani ya Lot na Abraham ezalaki bokabwani moko ya mabe. Ya mabe makasi. Ezalaki bokabwani eutaki na volonté na nzambe te. Ekanso Lot aki kopeye na nsima bokabwani aye na ndeko na ye Abraham ezalaki ba conséquence moko ya passé. Kino lelo ezali kolata libota na ye. Lolenge Lot azalaki toujours na betension ya mabe mpona ndeko na ye Abraham etindaki ete Lot asala choix moko oyo ememaki bomoi na kati na minyoko. Makomi na nzambe eza kotalisa biso na Genèse 13 na verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'en prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Abraham aza koloba na ndeko na ye, po tozala lisusu na mikakatano te entre yo na nga. Na basaleli na biso, il faut tokabwana. Mais Lot n'est pas ya sosole te, proposition ndeko na ngai ekopesa ngai eza malamu te. Toko kokabwana pona nini? Pona ba discussion po basali na biso bazoyokana te. Po basali na biso baza kotambola biso bomoko te. Toko mona ngo pe lelo na kati na mangomba na biso. Toko mona ngo kati na mabota. Toko mona ngo kati na baninga. Ndeko na ngai. Okomona bandimi oyo bazaka pour diacre, bandimo bazalaka pour pasteur. Okomona na kati na libota bandeko bazaka pona yaya boye, bandeko bazalaka pona yaya boye. Okomona kati na baninga okomona ba oyo bakanga groupe na ye na ba oyo ba bakanga groupe na ba oyo ba oyo. Alobi na ye sotoke na verset 9. Est-ce que mboka mobimba ezali pona biso te? Ezali liboso na yo te. Soko kolinga kende na gauche ngana kende na droite. Soko kokende na droite ngana kokende na gauche. Na epai Lot asosolete ndeko nazo talise kezia biloko pamba to kowela. Toluka kimia kati na biso. Lot awelaki kopona. Asepelaki na proposition ndeko na ye. Asepelaki na proposition ya cousin na ye. Asepelaki na proposition oyo frère na ye apesaki. Po bazali ba cousin mwana papa kuluto na mwana papa leki. Tepe na motema nene tension ya mabe. Na posa biloko na mokili. Otoko mona lelo na moko na biso. Na posa etenga mama José na koma na lingomba na ngai. Na koma na batu na ngai. Ba proposition na nyonso mona na ndimi. Mais naza ko bosa nete. Etanse Abraham ezalaki teke. Aye, akende mosika na ye. Etanse Abraham ezalaki ba bongisi. Ba continue kotambola esika moko. Ndenge babimaka bandam mboka na bango kino bisika bazalaki.
mais l'autre ezalaki intention na ye te. Mposa na l'autre ezalaki ye mpe akóma na part na ye lolenge ayaki kotambola nsima Abraham sikoyo ye moko akóma sikoyo responsable ya biloko na ye. Lelo tokomona yango esengeli kaka moko na bakambi to na mangomba to na mabota yaya aza kuna asali kaka mwa erreur moke mbala moko o mosusu alobi te ya tomoni desizio ozozwela biso eza kosi okomona baconfusion ekoti na kati na mabota. Mpo na nini? Etension ya mabe. Okomona Abraham azalaki na bolingo ya ndeko na ye, ndeko na azalaka na bolingo na ye te. Po soki ndeko na Lot azalaka na bolingo Abraham akoki kondima baproposition ya ndeko na ye te, akoki koboya yango, me azalaki d'accord na baproposition oyo Abraham apesaki ye. Pe tango ya ndimi yango na place ya se limite te ata ndeko na nga alobi boye kasi mabele yango eza ya biso na suka esiko na kota na kati ya mabe. Tala bisika Lot akendeki baza koloba na makombi ya Nzambe nini ake kotonga batanti ne ti na porte ya Sodome na Gomorrhe. Eza lokola lelo ndeko na ngai okomona na kati na mabe yo wana oke kokoma camarade ya binemi oyo basa esengele baza na kati na mabota te. Okomona soko ozalaki ndeko oyebi ke ndeko nwana azwa bomengo azali bien aza pose ekotindo lobi te lokola proposition mo mutu alobi tokabwana ngaske fona koma koleka ye oke kokota kino na bandako ya nganga oke kosimba biloko ya mabe oke koteka me biloko batekaka te oke kosakrifie me biloko basakrifiaka te. Mpo nini? Okoma ndenge moko na ye odomine okoma mpe na place oyo asalaki. Ndeko na ngai mingi Nzambe atiaka biso pembeni akoko kotia mutu mosusu pembeni na yo ezali mpo na bolamu na yo. Okokozala okolaki na libota moko Nzambe alinga kokola na libota na mpe okontinue kozala attaché toujours na libota wana, me yo komona olukisi kokoma konkera ya libota wana. Okokozala mutu mo Nzambe apusa yo pembeni ya bato moko boye na nsima bato wana nde osengeli otombwama okomona yo okomi konkera ya bato wana. Okokozala mutu moko Nzambe apusa pembeni ya mosalela Nzambe moko po ete nguya na ye kokisama bikamwa na Nzambe yo komona yo ndo komi ennemi ya mosalela Nzambe wana. Ndeko nanga toyebaki Nzambe atindaka bato pembeni na biso toujours mpo na bolamu na biso. Yango balobaka toluka toujours bakota malamu totika kota mabe po kota mabe eza toujours Satan. Alors Lot amonaki bolamu oyo papa Abraham asalela ete Lot amonaki bolamu oyo Abraham asalela ete me ye amonaki problème ya basaleli na bango. Amonaki oyo basaleli baza koswana koswana na bango comme koma discussion entre bango mibale. Po Abraham alobi yo nanga discussion lekebele malamu tokabwana. Na place aloba toko kokabwa touti musika ngano toko kokabwana te. Esenge toluka solution po basale na biso batikala koswana. Lot amonaki yango pona intérêt na ye na betension na ye o azalaki na yango ya koyeba ke tamso azala likolo ya Abraham tala bisika ememaki. Soki toke na makomi na Nzambe ndeko na ngai na Genèse 19 ba conséquence ko elandaki Lot. Lot mboka akendeki apusanaki azwaki esika kitoko aponaki nyonso malamu. Akomaki mpe na mboka na tiake kotonga na porte ya Sodome na Gomorrhe. Ndeko na ngai tanke yo okomi na relation na bato oyo baza na kati na volonté na Nzambe te. Okomi na relation na bato oyo balingaka Nzambe te. Okomi na relation na bato bakotambola na kati na molili, na bato bana ba science occulte, na bato bana kati na ba magie, na bato baza na kati na bambonga muyibi na makambo ya mabe na kindumba. Yo moto ozalaki no na makolo ya Nzambe. Ozalaki kotambola na kati na kobanga Nzambe. Ozalaki kotambola na kati na kotosa Nzambe. Ozalaki kotambola kati na volonté na Nzambe. Likolo ya makambo bandeko ya mikakatano tokutanaka nango yo longo lobi te esiko eza mabe malamu na kende siko bisika malamu. Bisika yo kei. Otali bisika yo kei. Bisika yo ke kotonga. Omoni bisika yo ozali kotonga. Bimakambo ozali kosala. Eza kozongisa gloire na Nzambe. Ba relation ozali kofréquenter. Eza pona lokumu na Nzambe. Bato baza pour le moment tout autour na yo. Bazali ya Nzambe. Ndeko nanga toyebani mitema. Toyebani bilongi me toyebani mitema te. Bokolo ba mama Josiane azalaka boye. Aza mukuse azalaka nzoto mikaza liboye.
me kati na nga moto ayebi yango ezali nzambe. Oyo naloba ba conscience na biso. Nde nazoya koedifiaka bino, conscience na nga nde eza koyebisa ke naza koedifie bino na bonzambe to na bonzambe te. Ke so toke na Genève 19 ndenge ezali kotalisa lolenge libota libota Lot lolenge ezalaki. Ndeko na nga okokokola na liloba na Nzambe, okokokola na base ya kitoko, okokokola na libota ebangaka Nzambe, okokokola na libota eza kotosa Nzambe, okokokola na libota etambolaka na kotosa Nzambe. Kasi ndeko na ngai yeba kodemere na kati na base wana, yeba kodemere kati na oyo ezalaki source na yo. Mingi tokotala libanda likolo na basaleli na bango etindaki mimi Lot na kati na kufa. Mingi na yokaka na bandeko mingi soki toyoka nte tokabwana na biso, kasi Lot na Abraham bakabwana, kasi Lot na Abraham bakabwana na boyi te ndeko na nga. Bokabwani na bango emema Lot bisika nini, emema Abraham bisika nini. Tellement Abraham atikalaki etension ezalaki ya mabe te, etension ezalaki babongisa, etension ezalaki bazala kati na bonzambe. Adobaki oyo kozwa mema. Balobi na biso bisika moko teke Abraham alobaki te ozwi ebele tala oyo tikeli nga te. Abraham alobaki oyo kopono komema. E na motema na etension mabe ya Lot amemaki nyonso. Omema aganyaki amwe lokwa alongi. Abraham bisika tikalaki Nzambe atimonisama kati na ye. Oza kozwa ba décision oyo ezali ko glorifier Nzambe te. Tozali kozwa ba décision oyo ezali volonté na Nzambe te. Ndeko na nga tango ba conséquence na ngo yaka kofuta nde esika to comprendre ke tozalaki na kati na volonté na Nzambe te. Nde esika toyaka kosose totambwisamaki mabe. Nde esika toyaka kosose te toyaka ko comprendre ke décision nazwaki ezalaki ya Nzambe te. Lot abimaki atelemaki mpe akende asali libota na ye, amonaki comme si nyonso ezali malamu mpona ye. Sala jugement na ye nde esika toyebaka nde esika ba conséquence ya bomoi na biso emonisamaka. Ndeko nango komona ozalaka kotambola malamu, uto okoma na bakamarade okoma kotambola vi na ye ekoma kobeba. Okomona ozalaka mutu mo bande kotambola na kobanga Nzambe, uto longwa na pembeni ya moto Nzambe atia pembeni na yo okoma kotambola na kati na kufa. Okomona okoluki betation ya mabe eza kolata yo, okomi kokombattre ba oyo banisani esengelaki basunga yo. Ndeko na nga yeba kende tozalaka boye kokabwana nyonso ezali malamu soki euti na nzela malamu, kasi soki euti na lolenge ya mabe ndeko na nga ememaka molili mpe kufa. Lot amonaki ke akei asali nyonso, me ntango Nzambe ani kodétruire Sodome et Gomorrhe, Abraham se rappelait que azana ndeko na mboka wana. Yokana akendeki kino akende kotonga batanti na pembeni na porte ya Sodome na Gomorrhe. Donc comme déjà mutu mo lokolo moko eza na kati, mususu eza libanda. Ndeko na nga boni lelo tozali bongo. Soki na bonzambe nazali, na mokili baz nazali. Po balobi Lot atongaki ndako na ye na porte ya Sodome. Akomisa batanti neti kuna. Donc azaki mutu moko ana bizaleli ya mboka wana ape na bizaleli ya mboka oyo ya uta. Ndeko na nga tango Nzambe ani kotumba siko Sodome et Gomorrhe, Abraham tellement na bolingo na ye na kobanga Nzambe na kotosa Nzambe te, siko lingo ke se rappele ke ana ndeko na ye na mboka wana. Alors so Nzambe atumbi ndeko na ye pe akokufa. Tala bolingo Abraham se rappele ke aza ndeko na ngai. Likola ba dispute batsaleli lelo boni basela Nzambe bozali kokabwana likola bandimi. Boni lelo bandeko tozali kokabwana likolo na bata mokili. Boni lelo bandeko na ngai okomona ndeko ye koyebiso likambo ata msupe ya solo te lokuta. Okroire ye ozwi ba décision moko eko détruire vie na yo. Okomona ozwi ba décision moko ule memo na nzela bomo ememo na nzela na kufa. Mais Abraham na bolingo na se rappelaki ke nazana ndeko azana mboka wana. Alors so yoki kotumba mboka wana ayebeke ndeko na ye abande kotambwa na kobanga Nzambe, ayebike ndeko na ye ayebi bonzambe, ayebike ndeko na ye akoko kota na kati na mabe te, ayebike ndeko na ye aza vraiment
oyo azalaki vraiment na bolingo na nzambe. Alobi bongo so okuti ata bato 50 oyo babangi bazwa kobanga nzambe okotumbaka mboka wana. Tala bolingo Abraham abandi kointercede mpo na ndeko na ye. Ndeko na ngai yeba nde tovandaka boye eya na bandeko baintercedaka mingi mpo na biso eya na bandeko mingi bazomona bandeko na bango na kati na kufa, na kati na misala butu, na kati na bamagie, na kati na basianse occulte, na kati na bapratike ya mabe, na kati na bambongo ya molili. Me na bandeko baza kointercede butu mwe mpo na bango. Eya na bandeko baza kolela mawa nzambe butu mwe mpo na bango. Ndeko na tamso sti lelo soko oza kopema, kino lelo soko ozali kobika, kino lelo soki nanu mabe ekomeli yo te, tamso ezali intercession ya ndeko no moko oyo azali kolela butu moi mawa nzambe likolo na yo. Me tellement nzambe aza nzambe ya bolingo ayokaka abikisaki Lot. Me tellement Lot azali deja condamné na makambo ya mabe. Lot azali deja muto aza kotambola na kati na bosoto, azali deja entourage na ye ezali deja ya kufa. Kobanda na mwasi tino ndeko na nga, kobanda na mwasi ti bana bazali na basemasi ya mabe. Ndeko na nga yoko koloba ete nga na bangaka nzambe, me entourage oza nango. Bato ozolia na bango, bato ozomela na bango, bazobanga nzambe, bato ozotambola na bango. Ndeko na ngai nzambe abikisaki Lot, abimisaki Lot na mboka wana. Me tellement ke mwasi na bana bazalaki ya nzambe te. Mwasi na bana bayebaki bonzambe te. Mwasi na bana bayebaki kobanga nzambe te. Ndeko na ngai yebake okokozala lobi na yebi nzambe, me tellement entourage oza nango ekomemoka na mabe, ekobendo kaka na kufa, ekobendo kaka na kati ya bosoto. Na nyonso wana soki Lot tango Abraham alobaka na eke dispute eleki entre yo na nga tokabwana sabe ndeko na ngai eza tozoswana mpo na yo na nga te, me tozoswana mpo na basaleli na biso. Toluka solution, toluka lolenge toke totuna volonté nzambe soki esenge na kende mosika na yo. Tam mosusu Lot anga suka lolenge suka te. Nzambe aépargne ye na intercession ndeko na ye. Nzambe aépargne ye na bolingo ya ndeko na ye. Nzambe aépargne ye na losambo Abraham bande kolele pa nzambe. Si lolenge babi ba conséquence elandaka azalaki épargne. Nzambe nana bandi kolongola nanu mwasi pembe kolakse keno oyo ozokima ne deja eze eloko ya mabe. Ndeko na nkoko kozala nzambe abikisi yo, me biloko eza tout autour eza biloko ya bosoto. Biloko ozali nango eza kopesa nzambe gloire te. Biloko ozotambola nango ozoli ozomela ezali ya gloire ya nzambe te. Ekokondane kaka bomoi na yo, ekomema bomoi noka na kufa, ekomema bomoi noka na molili. Ozalaki ya nzambe otika nzambe okota na basianse oyokasi ndenge okota na mondi wana yeba bakozala no butu moi. Ato ye kozonga na bonzambe oza na biloko na bango ekoreklamaka yo butu moi. Otolobaka bakonsekansi tofutaka. Me bana neloko bazali kaka na makambo wana mabe ni bana basalaki ye elima mpo na bango eloko basalaki ke bakomisa papa na bango molokola mobali na mpo babota bana. Ezali lokwa pratique ezalaki na mboko bautaki mpo balobaki balobi bien makomi ya nzambe ezali lolenge ya mboka na biso. Tomoni ya biso awa bato ya tomoni amibali te. Tozwa biso papa biso tomese masanga tokomise mobali na biso nini mpo tobota bana. Tala siko semasi, tala semasi ndeko na nga. Lelo yango soko omoni yango na bamonde ya basianse occulte yango eza pratique ekosalamaka. Bakoyebi biso mpo ozala mutu na biso. Zwa bana na okomisa bango mwasi na yo. Me wana Lot tema azali na semasi ya bonzambe. Nayebi ke na bomoto ne boye akoka kosala yango te mpo abaki kotambola na kobanga nzambe. Tema bana bazali na semasi ya mabe tala eloko basalaki. Oboni tokomona yango kino lelo na nga na semasi ya kolongwa na présence ya nzambe, na kolongwa na volonté na nzambe, ya kolongwa pembeni ya esika nzambe alisengelaki ozala, ya kolongwa bisiko nzambe abombela yo. Ata ndeko na kointercede me mabe condamnado conséquence ekolanda yo. Se tokoyoka nte tokokabwana na Bible kutu Lot ndeko na nga wi bakabwana. Me Abraham atikalaki na bénédiction.
Lot akendaki sous la malédiction. Malédiction elandaki etikino na mobange na ye. D'abord isika akende kovanda, isika akende kobala, bana oyo akende kobota. Yeba tozali na deux séparation na mokili. Séparation ya lolenge ya malamu, on a lobé bien, ndeko voyager, avanda na mboka mususu, yaya abali leki abali bokabwani, wana ezali ba séparation moko normal. Mais ba séparation nyonso ezaka na tension ya mabe, po enuire, to ya jalousie, to ya haine, ndeko nanga yeba ezali na ba conséquences ya mabe. Lot asukaki mabe, ki mobange ya Lot ezalaki mabe, ki mobange ya Lot ekumisaki nzambe te, ki mobange ya Lot ememaki ye na kati na mabe, oyo tokomona ba pratique wana na kati na ba science occulte, na kati na ba cérémonie ebele. Okomona pasteur atelemi, diacre bande ko envier pasteur, bo e compréhension bakabwani, bakei tala ngo mangomba na biso. Division sur division na repetango butu moi na kotika pe kolobela kango te na koloba kaka paske ezozala pasi mingi ndeko na ngai okomona leo tokozala kati na ba séparation likolo ya nini mitosi tokaboli bakambi soki tomoni mokambi na biso azalaki na bandeko oyo tokangisi ekanda mondimi oyo donc biloko kaka ya Loti na Abraham ndeka baservite bazalaki kose comprendre te ndeko na ngai lelo tokovivre yango na bomoi na biso nakoyeba volonté nzambe nde esika tolongisamaka soki Lot ayeba kososo ete ndeko na ngai proposition eyeli ngai ezali volonté nzambe tobongisa peut-être ki mobange ya Lot engaki esila na kati na bosoto te me kozanga kososola etension mabe na kati na Lot ememaki na kati na kufa kona nga obande kosela nzambe banda bomwa na yo koluka te na age okomi na yango to na ngongo okomi na yango nde odétruire onyoso olonaki ndeko nanga mingi ya basali ya nzambe bakoma koregrete likola nini baposa mokili ememe bango na mabulu na kufa me lelo nzambe alobi te bakososola soki esika tiaki yo ata pasi ata minyoko demere soso tuna nzambe moto akoyandola ete ya solo mwana nga telema longwa esika ndenge bande kotambwisa Abraham akotamba na volonté na ete Abraham akotamba na volonté ya nzambe so nzambe nani alobeli eloko te Abraham abande kosala te ndeko na nga toyokaka mongongo ya nzambe wana alobaka nga nalobaka na adina koloba ete nzambe alobaka nzambe asalaka dalineya te nzambe alobaka lolenge ava asala likambo alobaka epui ntango toyokaka te nde esika mabe yaka tika ete nzambe alola pambola bino ayeba kobakisa lisusu oyo nga nakokai koloba te po ete nde mokokisi na maloba lokumu ezonga bobele epai na kati na Yesu Masiya mopesi pema mpe bomoi mobateli malamu mobundeli malamu mosungi malamu ya bomoi na biso tika ete gloire nyonso ezonga epai na ye kati na Yesu Masiya azali solution kati na baproblème na biso. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble, merci beaucoup.